partir ya Belgique. Na yoki kandenge bat bazeli kuluba ote kuna na butu tuzomona ngabo tuzomona ngabo to na e na miki moko tuna ke maramni onga na zoyo kana sima na ngai ke ono bazomona ka champion na quartier na babutu tout ça quoi donc voilà na ça na be préfté unité na to yaka ka lokoma na Belgique na komeka lobby na babutu. Et puis les lunes na quartier na kutana ba frère na bandeko okufa edingo makambo mebele so bima ebele donc voilà edingo akufa te edingo azali vraiment azobima c'est vrai azobima mingi ba ernini kola azali na mokitani na ye mwana na ye wanda ko benga champion ye moko azali ko benga champion donc mutako doser ka biloko ane zaka ye mwana na ye champion mwana nazali Moi, je suis maîtriser biloko tanto pas la kanda n'est pas kufa moni mwana na été ya moi zo réclamer et ça réalité et donc azo bima pena c'est vrai ngai na utaki musala na ye na komi juste na rompo musuja na komi na rompo musuja to na kiti ya muninga moko peka ka bisinga bi maître zono moto kitana kota sekuna moni kota c'était ça iba 19h30 et c'est nga zone no moto kita kota seto yo ko ndiye ba fanfare zo beta kota vitamine D kuna na sena ba fanfare on ndiye ba kacha on ndiye ba fanfare ba yo ba son ba fanfare zo beta konte yanda kwa champion kuna ndiye ba tozo kita mbangu batala ndiye place ba fanfare ne zo beta la ezo yeba na te mais ba to habite ba ucho mona champion a chekiti afandi juste na liboso côté ba tol wana eza na potola champion afandi place wana oh atoza na 5 quartiers edingo wazalaki liboso to benga ngo endi donc quartier le plus fétiche à moi mobimba vitamine D parce que edingo wazalaki ndako maki kuna na singa ndako na todo mona wana otoba ndako ezali ndako ya edingo nde azalaki yango wana edingo fazala nanu na bomoyi atambola nanu ndenga zo tambola wana biso no to bolango pona ngai ne za boye na to va normal mais pona muto ayebi makamwana te a to va on dirait des miracles comme on salama poser logiquement so 40 jours que sili toto singa la vie ak epé malandinga kimio edingo a grand esprit reprendre edingo a esprit mot donc voilà quoi donc écoute ça peut possible poser esprit donc mutuna ngenge ndinga zana akeko makoko type tanto benga ba koko y pas que comme makoko le papa akiyime akiyiti asali ngana za edingo pour toujours quoi. Edingo pour toujours. Edingo afandi awa na lupango zomona na luboko na ngai ya mwasi depuis 86. Depuis 86 Edingo afandi awa. Edingo aza grand esprit ya mboka na biso. Edingo nenga fanda kia bomona na simana e mai. Na simane za mai. Eza na esprit oyo e vivra na mai. Esprit oyo vivra na mai Edingo ande ko travailler na bango. Comme ba ange oba vivaka na mai oba ndako travailler na bango eza pe na ba ange oba vivaka na mokili yango moni ke a maintenant ki mingi ko fanda pembeni ya mai bo esprit na ye banda ko correspondre na ba oba za na mai kende sala cérémonie boy nde ba yaki babimisa ki ba babikeko mi balé na temple na ye babimisa bikeko mi balé na temple na ye e matin na salongo. Donc eza na modèle oya bimela ki na Congo ko kufela na libanda comme si ba esprit na yepe ba sepela ki te po ba esprit na yeke na ki kobunda na ba esprit oya mindele kuna ya ba marocain kuna oya bango ba sela kana ba islam il faut na ramener ba onyos tout to kende kuna na tombe kuna na place ba kunde papa vraiment oui na quartier na soza quartier ma ya moto taka quartier edingo même chez biso kuna place ba lobby que soi-disant bazo ka makambo izo ba fanfare kuna oui Talaka a son place depuis 1986 à qu'on a 2022 tu vois quoi donc makambo belé pe vanda ki wana place wana lupango wana makambo vuma e vanda wana makambo belé vraiment et les cas wana tokoti na temps mosusu tokoti maman na temps mosusu donc ebele balingaki na sera affecté pour na perdre au tiki pe banka mosusu voilà quoi. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is for me.
bana ya Afrique du Sud shalom nazana nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye ba délivrance ne kozala en privé moto na air na ye na ngonga na ye poto kota profondeur ya problème na ye pour na le 25 ezali conférence ya bato nyonso tout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino ya délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tout bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans ozela bino nyonso tout na moto. Jour pour jour, nous sommes là pour les comptes de l'émission Art en Vogue. L'émission moko spéciale toye awa na commune ya Matete. Parce que commune ya Matete c'est commune oyo. Et puis misa ba sportif belé toite komona bongo moko ba champion ya Congo moto na ngenge Edingwe atika kibiso ça fait déjà 1 mois et 4 jours. Donc aujourd'hui nous sommes le 8, voilà, 1 mois et 6 jours, voilà. Toye awa événement mozo salama na kata Matete à l'occasion du 40e jour il y a depuis bakunda kedingwe bakatier bazoko sangana. Voilà pourquoi moi nanaye Makidiba die ozali bongo descendant ya Edingwe yinde muzaka ko organiser yango toye to solola pona yango parce que makamusu ebeleza ko salamba tuza ko kama mebele Edingwe za ko bima ba na surtout na isika oyo ndako oyo Edingwe za ka liboso ba fanfare za ko beta na butu bato baza ko yoka lokwani bato ba kacha baza ko bunda to solola ngo to yeba eza s'il vous plaît eza ninogiste Nathalie bongo na yemoko die Makidiba champion. Bonjour. Ouais, bonjour, bon. Santé, ça va, bon yopé? Ouais, un peu santé, ça va, ça va quoi. Donc, besoin de chance, besoin pour nous comme un PK hier. Ah, ok. On a 20h. Vous savez qui l'a mis qui la poto? Ouais, on a en Belgique. Ok. On a gagné un mois, moi, soin, d'accord, moi 3 mois, mon bimba. Ok. On a allé Libanda pour nous maramba papa. Donc, il y a un mois en Belgique pour moi 7 jours mon roboyer pour se préparer pour renforcer paix. Moi ben énergie pour 40 jours à bientôt. Pour les bambala et puis en temps moi bagouamso tika pour nous zongo. Bon, pour se préparer qu'à événement où ils aiment c'est pour nous célébrer toujours icône nabiso et dingo moto nangenge. Voilà. Donc voilà quoi. Ah, balobi soko moni die omoni papa na ye mobimba. Nasi bo mona bien au senti plan que non Edingwe moto nangenge en personne. Toye awa, je pense que arrière plan biso bozo mona toye pena esika Edingwe azalaka kala. Ndako Edingwe azalaka, je pense que na arrière plan biso yango wana. Yango le toye to ça l'émission awa. Na mo penser na biso awa eza na dojo, bozo mona dojo yango wana ezali nini et pas baza ko s'entraîner ba bomba mi penza. Boni ba préparatif ya 40e jour ya kobanda tokunda papa Edingwe moto na ngenge. Ezo kilindenge nini surtout. Bon, na piste nombote mingi. Na ba fanatique nyon surtout ya catch et puis peuple congolais partout bosali. Benge bolela ki champion na bino icône na bino Edingwe moto na ngenge. Na piste nous bambote ya mingi et puis ba merci vraiment ya trop. Et c'est là qui facilité quoi. C'était pas facile mais na grâce na bino peuple congolais tout ça li tout que makambo elekana kimia champion kundami mais na ce que total est là 40 jours na les jours que donc tous célébrer Edingwe moto na ngenge quoi parce que hier sali ba art na ba œuvre na et tikali voilà quoi
sengi siko biso nde bato totikali to banda siko célébrer poza icône quoi. Donc 40e jour na bien kaka bato nyonso tu baya komona baya to sepela po tolelaki elongo. Il faut plutôt sepela pe elongo. Voilà quoi. Obi ke pona ko sepela to commémorer Edingwe, c'est pas facile. Edingwe za mutu munene ba makamango e ko sala makalo ko abala mikete quand même. Bo organiser nini pona ajumru wana. Ezaka mukolo moko, eza 2 jours, 3 jours, 4 jours tondeni. Bon, ezali ngai moko no premièrement di Edingwe et Catch Club tout va changer. Tous ensemble. Donc pour la organisation on a quoi. Voilà pour bakomba ya catch et bundama na ndenge vraiment ya ba norme. Ndenge single et bundama. Omoni oyo kaki na matanga na ba veillée mortuaire pendant tout ce temps là, c'est là qu'à moi la démonstration kaka. Moi biloko mo kaka ke pour na kaka ke ba to balala te quoi, tu vois, mais oyo ndé sikoyo ya 40e jour parce que ba catcher ba outil par-ci par-là ba yé ba sepela ndenge tous les là qui ensemble depuis tout sepela ensemble. Donc événement vous mezali ba grand catcher bazali donc banakin banapoto partout ba obo na ba vacances nakin pe ba obo avec mo ba tour nakin. Donc na bengi bino tout boya na alliance franco-congolaise na Lemba. À partir déjà il y a 16h manifestation bandi jusqu'à 20h quoi. Donc boya donc vous allez et vous allez les 11, les 12, les 13 voilà, avril. C'était vendredi, samedi, non, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc, ça 3 jours, donc les 11, les 12, les 13. Quoi. Voilà. Et vous avez payé? Ouais, ils allaient marquer le combat VIP, ils allaient payer parce que mon club des ans, je sais que il faut émater. Donc il faut émater quoi. Donc il y a un moment que tout ça a besoin de soutien pour nous retomber la Catch Club, tout va changer. Et voilà. Catch Club, tout va changer. Et Zongi, pour te dire que Koufaka. Tu Koufaka. Oh. Catch Club, tout va changer Koufaka. Ok. Catch Club, tout va changer. Le temps que Nganazali, il y a un Koufandengeni. Oui, Zongi Sango. Parce que il y a un club Moroboé, il y a un club mère, et il y a un club Ebélé. Donc ton Catch Club tout va changer et tu vas combat. Donc mon club nyo surtout baby que maman na biso ye wana mutu aza se produire quoi. Donc baroya quoi. Catch Club tout va changer pour fati. Papa ndé contenu âge na santé on ndé ko ndé sous-souté mais ba catcher ko batikala na tout va changer bango ndé sengela ki basala siko effort ya ko organiser ba combat parce que papa ndo bundé souté mais on ni bango pe batikaki bakendeki de gauche à droite. Bon et ça vraiment graveté pour le moment bien surtout déjà tout longoli yango to bongisi donc 40 jours il y a papa bakacher tout bozali partout bozali peuple congolais bakinois partout bozali quoi. Donc non senga bino les 11 les 12 les 13 bozanga te boya komona oyo esengeli komona donc mututu awsala mututu awsepela vraiment siko tonto yeba tant zo ba catcher nyonso ba catcher nini oyo ba roya to bandana no na tout va changer ba catcher nini bazana na compte club tout va changer ba mona bango surprise les jours là. OK. Donc mon les jours là ba mona vraiment que non ba catcher tout va changer bango yo batelemi awa. Ba club OP et Gozala zala ba on est tout représenté bango voilà quoi. Donc o a se présenter wana voilà pour ils ont o ya ko se présenter mais oyo bino au pesi ba invitation donc ba siboli bazali bon net ici bolite y déjà premièrement il faut azala pour talaka que y a champion du Congo mais au bengisi quand même oui invitation na ezali donc à Rosala donc presque ba catcher tout oyo ba yebi bazalaki na matanga balelaki na biso ensemble. Donc tobengi bango baya pe les jours rango ata oya ko bunda te mais quand même baya pour biso surtout sangana et salamwelo moko ya bien quoi. OK, je pense que déjà dans niveau ya ministère ya sport et si bozo ba contact na bango na fédération bozo préparer ndenge nini nyonso tout quoi. Donc fédération tout ça déjà en contact na bango parce que autorisation magam nyonso tout il faut fédération tu vois quoi. Fédération bango oyo ezosalama o ezali ya
catch club tout va changer. Et ça là, 40 jours, il y a Edingwe quoi. Parce que Edingwe, Azalaki, président, il y a 4 clubs tout va changer. Athlète, il y a 4 clubs tout va changer. Fédération des après ce que fédération des je crois que ça la challenge moi il y a Edingwe quoi. On a fédération local la bango bazana bando ça ce que challenge Edingwe mais biso tout va changer local tout bonne que tout ça là qui est obligé à ça là pour 40 jours Edingwe totika te club mususu et ça là yango non et bon biso non to fongo linzela après ba club mususu o amona ke na yepe na kwa na ye alingi a organiser 40 jours pour un champion. Peut-être na ba Congo, peut-être na Matadi, peut-être na Katanga, peut-être wapi tout ça. Ou Monique était à Bisope Awa, tout le combat concernant 40 jours il y a champion. Babungami Mututu azal libre voilà quoi. OK. En tout cas, il faut qu'on se le dise. Peuple congolais ko azalaka naïveté. Naïveté s'il vous plaît. Tout le monde a congolais biso so mutase mutalobi likamto kangaka. Mort Edingwe namba ba katiere ebele. Parmi ba katiere ngana yamba balobaka ke Edingwe alobaka bakunda na cimetière ya Kimbatseke voilà. Alors soki bokundi Edingwe na cimetière ya Kimbatseke te événement fâché et ya awana Kinshasa. Et puis tout le monde qui bokundi Edingwe na nécropole ole bokundi na Kimbatseke tala sikoyo bambaka lobaki selon ba dire ya ba congolais nga tokino sa reporter sama njili parce nazalaki wana balobi ke Edingwe topekisaka bino tolobaka ke Edingwe bakunda ye na cimetière ya Singaki bomoni lelo ba événement fâché bomoni bien que awa va même na matete tout le monde a des bonhommes niveau maï niveau mboule beti ya makate bomi batu musu babike parce que boyoka ki voya moweite lelo yo batu bakufi pour événement wana événement bandi yo siko za mwana Edingwe omoni wani saka kikinoiserie na biloba loba voilà quoi mutu bakunda depuis les deux tokei kutuko kundaye peto zongi donc tokenda lokola alpha totambola lokola Emmanuel peto zonga lokola omega accident salamate bato bakufate bitumbe bunda mate même na matete avant ti 40 jours ko comme événement salama siko mutango oyo alobaka mutango nani oyo azana pouvoir ke oyo yende il faut alobaka mutango nani bakacha Kimbatseke basilika papa basilika babiboy bakaonke loka boboyaki loko boboyaki bon événement mabe salama non préféré tout le bela concernant 40 jours au moni lokola ba on a Kimbatseke baki salama comme on a Kimbatseke kuna quoi on comprend biso déjà papa tozwa ki tokedeki kokunda ina nécropole akundami na kimia makelele te bitumba te kulune bundami te eloko moko salama même te na matete donc au moni ke Edingwe azalaki mutu ya paix donc yazalaki mutu ya paix botike à se reposer en paix oh mai tout ça ni non ezaka makambo ba bongisa mboka pour mai et les carabins voilà quoi soko boy yango OK na matete ka awa moi suppose pourquoi na linga ki to ya awa po biso babengi biso na na quartier balobi ki awa soki to komba 0R fanfare réseau beta padada angolo mamoto na ngenge chaque 0R réseau beta baza mal à l'aise na sima awa bon na ebiti po so boyi wana ebongo osuko saizolela awa Edingwe za muta makambo izo wanga na ondeni na wanga ni lo moko te so tuninga question o ezali vrai na le bivre même nga mongo pe na yoka ki ba ekwango bato ba ebisa kinga iki non kuna na quartier kuna soit disant boye nga za la à partir ya Belgique OK na yoki kandenge bato bazeli kuluba ote kuna na butu tozomona ngabo tozomona bona bi bon na ebité mutu soka kufi déjà accueilli reprendre quoi donc yo motango yo ye awa pour place to sala awa eza place maman place salama yo moko po yo ki avant biso bat ba bisioni
Botor na e na migi mo rotuna tuna ke maramni o nga na zoyo kana simana nga ike ono bazo mona ka champion na quartier na babutu tout ça quoi donc voilà na ça na be préfté unité na auto ya ka loko mena na Belgique na komeka lobby na babutu et puis les lune na quartier na kutana ba frère na bandeko voilà quoi donc mais à vérifier quoi mais pour le moment totalement nous 40 jours ndenge to célébrer comme vérifier na mtalo ki mango yoza pi tango zolo ba makambo nga za ba preuve nga za ba preuve oyo na yaki na quartier na se renseigner na tuni pe bandimi pe na kete awa edingwe azobima tozo yoka edinga zobima est-ce que loko zo wanga et koko sala incarnation ngana wanganité ngana sondi na na Belgique na ekoya na yoki mo ba rimer ango tout ça quoi dans ça ni na quartier na kutana ba frère na tunda vraiment c'est ndenge nini ba rimer ngana so yoka ke ezaka ka batu ba inventer yango ou bien ezaka ka batu ba luki mo eloko mo boye kaka na simana yango po bika kombo edingo okufa edingo makambo ko mebele so bima ebele donc voilà batika molimo na epema ezali sur les ont dit comme vrai tondeni parce que ya on a ceux qui ngana sala quitter mais bon ba ebisoni ba vouer ngo te bango ba biki bazana ba information sécurité faut retourner tuna ba oyo ba information c'est voilà quoi donc registre ngana une image au total ngana ensemble total ngo po mona oyo ka bango mundi bazoloba parce que yozo c'est comme zo bomba yango zo bomba na mais et koko zabe peut-être te yo parce que yo mo tikela bagwe dingwe nzungu edingo to bete pana peut-être koza yo ne mutu zo bi malako neti longi edingwe boye ba mingi ya oteba mingi tendeni boye ba mingi quoi faut yo ali incarnation edingwe donc edingwa kufate edingwa sali les 11, les 12, les 13. Les fanatiques, tout y a aidé nous. Les fanatiques, tout le monde a catch. Les bons sportifs, au Belinga divers, boya les 11, les 12, les 13. Na ben sibino boya hors CP là. Na le moni bolingo o bola ça vers champion, dengi boleli champion, ba maman, ba papa, ba ndeko tout, poto partout. Même ngamoti na za na ebaraté. Merci ni on a eu ko senga et pas na bino peuple congolais pour bolingo o bola kisaki boleli champion edingwe que a que se reposer en paix donc là ça m'a appemi pour edingo appemi na kimia edingo appemi na pima muntu appemi na kimia jamais ko bando bimela bato yo so wanga to kana ba tinde bange bango ba témoigner pona edingo so mana butu ba fanfare zo beta to landa to zo tout après Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution toye pona ko sunga bino yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto ovandi na Amérique ovandi na Afrique diaspora esika nyonso zali na Europe toye na solution benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo benga bango ba consulter yo kisi nyonso olingi ba komela yo ba kokomela yo par exemple toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te toza na ba antibiotique toza na ngo besoin na banzoto benga médecin na en ligne ce que za ba maladie o etungisaka des fois ba médecin en famille ba koko komelote peut-être ba GP ba solution na ngote a on a misunga tozo libino solution obengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi to kotindelo bipa nyonso yo pesa meli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe to kotindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona ko sunga bino ngai papa Louis Nyongo Mbangi na belaki pendant longtemps na solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution za lakiti ba bana ko pesa ba kisi wana e bana soko bakisa ngai passe na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu et ça m'a dit que na ko za contact moko en ligne et na tanga ki titre na mo ki misunga docteur en ligne réellement zo ki numéro na bengengo na zo ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba pesa nga ba directive ni na Holanda et puis tant après ba tininga ba kisi wana meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola po ba seka kinga ba oyo akufa mingi ba ko tiki o akufi déjà to kene ko lela ye mais ba lela kinga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga moko te et sekene na yeso pe bino yango po bolo na pensela na ngai faire la maman
nazala na felonde na mitungisamaki na maladi dibumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bandeki kosimba kaka te ti naye kozwa numero ya docteur en ligne nabengi bango na explike bango kananga batali ndenge na explikaki bango basali bango moko badiagnostic ti bayi kopesa nga bakisi bakomi bakisi bayi bakisi oyo ekosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai nalinga sunga mpe bino soki yo kozomona maladi no bazozela yango solution te biso mosusu baafricain bamaladi na biso esengaka te badokter oyo bayebi vraimen culture na biso makambo na biso na banzoto na biso omoi batraite na misunga vraimen ezoleka kitoko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo ozali mpona oyo etali sante na yo contacte misunga docteur aline nde ozwi solution. Voilà, tout le monde a expliqué biso awa toza wapi? Awa toza na vitamine D. Et la vitamine D, c'est qu'il y a beaucoup de dingo vandaka. Donc, le pango est dingo et en gros, place à Zalaki Liboso. Place à Zalaki, c'est vrai. Voilà, biso toye awa, to kiti parce que toyo ki basangomo est belé. Toyo ki ke dingo comme bimé la batu, esprit dingo zo bima, yango tozo lukabino to confirmer. Makambo wana tozo ka eza solo toza ya lokuta. Makambo pena bozo ka wana ngai chichombele face à rebelle nebsino ke vraiment azobima c'est vrai. C'est vrai. Azobima mingi ba air nini. Bon, hier azobima romona so tokomi kaka 18h wala omoni. Oh. Voilà, siko toningi toyeba. Situation est ndenge nini po toyoki ke makediba aye azobozo préparer 40 jours hein 40 jours à dingwe venime ozala awa na centre na biso ya Lemba awa. Mais toningi toyeba est-ce que incantation nini bozo sala po ba to quartier quand même bazala na kimia. Donc eloko wana vraiment wana zobelango Congo mobimba mokili mobimba boyo keloko wana lokola azali na mokitani na ye mwana na ye wanda kobenga champion ye moko azali kobenga champion. Donc mutu akodoze ka biloko wana ezaka ye mwana na ye champion. Ndenge président na biso ya mboka nde lelo azali Fatu Beton pour na papa Tshisekedi. Donc eye pe makidiba atikali pe champion pour na Congo pour la biso nyonso. C'est vrai. Voilà, c'est quoi jeudi na ki bozo kende cimetière. Est-ce que vous avez une prière ou beaucoup de esprit et dingue pour dire que mal suscité à déranger dans le quartier? Moi la Nazali. Moi la nende mta maîtriser biloko tanto pas dans la kanda, n'est pas ku faire monument na été. Ya moi zo réclamer. Mais tu qui peut bambou les betia ou amanji les tondi première photo mon en événement wana. Est-ce que ça ba kanda et dingue té ça ba ndenge dingue aluka ki ba kunda na kimbanteke l'état ti ba kunda na nécropole. Ah, eza bongo. Oh. Eza bongo vraiment. Biso mo toyeba biloko eza bongo parce que nga na vandia. Toyebi eza bongo. Salami kana matete ya mbula wana. Kaka la matete. Donc yeka fa bima doser ba biloko wana. Bete ba benga mona na ye aya sala ba biloko wana donc ici là. Voilà, message ni européen c'est kimia na bato ya quartier qui esprit wana ezo bima ezate pour na déranger bango pour na roboma mutu elo ni koloba na bato tout bazolanda biso partout. Bon, ezali pour na ko benga kaka nga pona nga na moni mwana na ye kaka aya cha kimia po muto moni kaka ko cha kimia zaye bakati misu to mona bango te kaka yende mtako kokanga. OK. Pour yende champion. Papa kufi atikeli mwana na ye bokonzi. Ce qui yende kaka nde mtu aza na charge wana. Yende charge. Merci. Tout va changer. Merci. Voilà. Bonjour Mopanzi Sango. Voilà, biso toye awa qu'est-ce qui se passe à la quartier vitamine et dans le pango eding wazalaka kala to ngito ba pesa biso no témoignage nini yango ezo le ka au juste. Bon, au juste maininga na pamba te. Edingwe afandi awa na lupango ozomona na luboko na ngai ya mwasi depuis 86. Depuis 86 edingwe afandi awa. Edingwe aza grand esprit ya mboka na biso. Comme nde ba mwana nsemi bazana ba Congo central, nde edingwe aza grand esprit nenga zalaki wana. Edingwe nenga afanda ki abomona na sima na ye mai. Na sima ne eza mai. Eza na besprit oyo e vivra na mai. Besprit oyo vivra na mai edingwe ande ko travailler na bango. Comme ba ange oba vivaka na mai oba banda ko travailler na bango. Eza pe na ba ange oba vivaka na mokili. Yango moni ke a maintenant ki mingi ko fanda pembeni ya mai bo esprit na ye banda ko correspondre na ba oba za na mai. Yango moni ke tango champion akei même ko kende Maroc aboya ko kende Maroc parce que besprit oya sela ka ya bokoko na ba oya ba musulman e ko ki ko correspondre te.
azalaki ko boya bi non esprit o batona basela kwa islam wana na oya biso ya bokoko ngana zanango en tout cas ezo correspond yango moni que même avion est bloqué qui 3 jours na aéroport avant avion mata et senga que faut basala ba cérémonie mais tellement que champion Makili bazalaki musika ba benga ki muto yako ya na au secours ezali Bijou Kinzamvo était Bijou Kinzamvo to lokola zape collaborateur proche ya champion yene muto yaki mbangu champion ça que non sala boy ko ça makambu ya santé kende sala cérémonie boy nde bayaki babimisaki babikeko mibale na temple na ye babimisa bikeko mibale na temple na ye et matin na salongo wane yebani biso moko côté wa biloko wana bakenda nango tellement que champion azate donc ezana na modèle oya bimelaki na Congo ko kufela na libanda comme si ba esprit na yepe ba sepela kite po ba esprit na yeke na kobunda na ba esprit oya mindele kuna ya ba marocain kuna oya bango ba sela kana ba islam donc na kobunda kuna na makambo esenga kende kokuta nango kuna lokola zonga ki tango komi awa ye moko asalaki ba cérémonie na nyonso a préparaki mwana na ye a bonne et due forme Makili banenga zana asalaka nyonso o esengeli ndenge champion asalaka a préparaki mwana na ye donc ndenge zawana jour oyo tokendaki na Kimbanseke tozali na Kimbanseke dernièrement avant champion voyage ke poto avant tokende aéroport tozaki na Kimbanseke kuna toke na Kimbanseke ti nani chef coutumier wana oyo aza chef ya cimetière amemi biso ti côté bakunda bakoko ya Makiliba oh papa boti champion na mama la kiso bino place yango nde Makiliba sala ki cérémonie place wana asali cérémonie ezana biloko ya bimisaki na kati ya tombe na kati ya tombe ya bakoko na ye azana eloko ya bimisaki na kati ya tombe ngamoko naza présent na yebi côté biloko na kota garda kiango azana biloko ya bimisaki o epesaki ye ouvert afungula ke nzela azwa vol akende poto akende ko se préparer kuna po ya kozonga pona bakomba ya makambo ya 40 jours maintenant pona makambo ezo kama pona ko bima ndenge dingo azo bima eza réalité et dingo azo bima pena c'est vrai ngai na utaki musala na ye na komi juste na rompo musuja na komi na rompo musuja to na kiti ya muninga moko peka kabisi ngabi ah maître zono moto kitana kota sekuna moni kota c'était ça iba 19h30 et singa zono moto kita kota seto yoki ndiye ba fanfare zo beta kota vitamine D kuna na sena ah ba fanfare on ndiye ba kacha on ndiye ba fanfare ba yoka ba son ba fanfare zo beta konte yanda kwa champion kuna ndiye ba tozo kita mbangu batala ndiye place ba fanfare ne zo beta la ezo yeba na te mais bato habite ba ucho mona champion a chekiti afandi juste na liboso côté ba tol wana eza na potola champion afandi place wana oh tena yo ya to kuti bato afungoli biso nzela to ye oh nini oh te bato ucho mona champion ba fanfare banda ko beta to azaki diba ba monika ba fanfare ezo beto ndezo beta kotoyo ezo yeba na te mais bato ba yaki ba moni champion a chekiti place wana afandi place wana oh acheki talati afane ende ote alati kilo cha mulai na varese alati kilo cha mulai na varese mo ndola ta imana boye alati na varese imana ton champion atelema donc panique zoma ki na quartier ya kosakala te loko ape Makiliba zaki na poto moya kosala autrement ezalaki te to benga ki Bijou Kinzamvo te to bengi to bita champion fo ya nokiawa pona koluka moya bo calmer eloko moko zo salema même na quartier batu bakomi un peu paniqué bakomi mal à l'aise pour na koluka moya ko sala ba cérémonie wana ndesenga bino ngape na voyage ki nde na boye na zana nzela na zozonga na nzela na zozonga donc ozonga na ya zaki na nzela zoya donc maître Bijou j'espère que lobinde abenga kinga ya bien est-ce que bato o senti ka espoir no zuma bi oui biso to si ça ki entraînement dojo yango na sima to si ça ki entraînement capitaine na biso ya club l'état que ya si ça entraînement ba okanga bash ton ba okanga bash asud katanga to mo be champion zo tuna ya lobi bo travailler bo sala entraînement makasi bosala entraînement makasi faut bobunda bosala modèle pour ko défendre tout va changer boyeba ke bozana bitumba makasi na bato balingaki ngate asutu kimbala moka gangi ya maroke boya nde bayo bima basimbie wana nini oh na moni champion azoyebi samo champion uto telema batala boye champion azate ya mwana ikosenga ke na bakumu ya mboka
champion nga zobima na ndenge moko ya mabete. Champion comme grand esprit ya ko protéger même mboka. Parce que makambo banayi koloba bato ando mona lokola ba aventure ke tozaki na mutu munene, c'est un grand esprit tozaki nae. Mais biso tozaki pembe na etebe ke mutu yo aza mutu munene. Donc départ na ye na koke na ye sengaki esengi na minute ba kumu ya mboka il faut ba benga Makidiba mwana na ye fils Edingo azali baluka moya kosala ba cérémonie oyo esengeli batuna ye tokosala esengi nini mpona tosala nini tokanga to calmer esprit wana ezonga na ndenge ya kimia pona etika nzela même na population même na peuple nyonso ya matete ya mwamba ya kisasa même na Congo mobimba bisika nyonso atambola ki j'espère que oh na kokai koloba yango wana. Voilà, merci champion. Merci beaucoup. Natondi bino botondi vraiment. Bonjour papa. Bonjour papa nangai boni. Très bien, tu es awa na matete yebisa biso nanu awa toza wapi problème nini pezo leka na kati ya quartier na bino. A toza na ancien quartier Edingo wazalaki liboso to ba benga ngo Endi. Donc quartier le plus fétiche à moi mobimba vitamine D. OK. Parce que Edingo wazalaki ndako magikuna na singa ndako na todo mona wana otoba ndako ya Edingo nde azalaki yango wana. OK. Voilà. Voilà, tout le monde est nini ezoleka ba bengi biso na ba téléphone esprit Edingo ezobima Edingo esprit nezo déranger ba tout le monde ba juste les anines. Mais eza logique pour me le bagi taka muta yebisanga bisoki je sais pas soki boyoki un jour babi na kufi so mbule beti te bondi mate. Mais so boyoki na kufi soki mbule beti bondi make oui na Edingo na kufi. Pe mukolongo pe ba tuzaka information mbula pe betaka mais makasi ba tola batekenda. Moi, je suis Simbi Fongola ya kati congolais aza 5 ans féticheur. Donc il y a penan to ba benga ambassadeur. Donc on a bien pena Fongola. Voilà, ba yebisi biso yo po za mutu yo za pena ba benga parsec yo za pena parsec ya Edingo. Donc a pena aza so Edingo a voyager, so a kombo na comme moi c'est na troisième personne des akangai. OK. Avant Tchabaka Tchag Moussolo Bakome Edingo a kufi komi ko loba na mona bango ndiye batumora baza batumo dondi donc la Tchab on peut même kater. Pour Edingo faut za nakata Endi. OK. Tango za na Endi to ti quelque part boye pour ba histoire motu faut bete loko bete là. Voilà, né molimo esprit Edingo ezobima. Bato quartier ba komi moi mal à l'aise, bazo banga, est-ce que pas boma bango, est-ce que ko réclamer nini? Tout ni to bazo bima pourquoi? Edingo faza la nanu na bomoyi atambola nanu ndenge azotambola wana biso no to bolang pona ngai ne za boye na tout va normal mais pona mutu ayebi makamwana te a tout va on dirait ndé miracle mo nge salama posa logiquement pour 40 jours ne za le 10 le 11 le 12 non donc so 40 jours que sili to singa la vie ak pe manandeka kimia wa OK pour ce quoi ça na l'aise à l'aise donc fa moto tambola ka to monaka ba mona e Edingo akufi mbule beti 40 jours bozo préparer inondation salami na matetea o poma njili kolobati Edingo la ksanini donc Edingo azana kimia te to azana kanda te Edingo azana kanda te azana kimia Edingo azana kimia et logo salami que non motanga lobe que non ngai avana so boyoki na kufi mbula febeta mais tant basi ça makamone pas que na kimia mais faut makompesa na il faut miracle salama ndenge siko otanga okende na kimia kivanda. Voilà, message nous repose na bandeko ba Hollande biso. Te bon, message nous repose na bandeko ba biso en tout cas, toi oyemoka loba. Mo wo ya taloba que non donc les paroles s'envolent mais les écrits restent. Auto yokaki oya loba ndeto omona. Tant omona ngo donc tozasuna babangite. Bon, yo za parce que ozala kinai. Babi Edingo alinga ko kende Maroc te. Aboya ki esprit na ki okutana na ba mindele wana ba marocain wana mais après pe boya kufi. Siko attend que parce que alobela ki yo nini. Bon, première, Edingo a voyagé en 3 fois. L'avion en panne technique. Est-ce que la maladie Edingo a belaki? Est-ce que l'on a biso bako traité? Ils ont docteur minier na hôpital minier ils ont bako traité maladie des fois qu'il y a Maroc. Tu éviter ils a donc il y a papa ne peut pas passer ma cassière. Ça peut pas passer ma cassière. Je vais me tuer na yoka pour toi journaliste. Na yoka Edingo aloba mukolo gouvernement et en charge la maladie des amukolo kufa père kufi solo wana ayebisanga pengo wana palo aba mukolo oyo soki gouvernement zunga en charge te na kufa te mais je mu gouvernement ko zunga en charge ne yamni mukolo na kufa pe andimango oloba nini kasi na batutu ba royal les 11 les 12 les 13 en tout cas na senga baya komba ezala ngona alliance na sous région na lemba komba ezala ngo guichet fermé boya soki ko bukana mais boya kaka to continuer ndeto bandaki ensemble to si on peut
ensemble. Oyo tambola na papa Makidiba mais bakati rebelle pe babo ya Makidiba. Ba bien kokate dans la pourate ya rodo. O papa na tikela yi. Siko pourquoi pas tant papa nga tika ngo balobaki te. Après le wane ba olobango. Bakati nyonso ba olobana na zeo so vérité hein. Bazana ba eloko moko te. Sont des malheureux. Baza ba pauvre ba bola. Bazana eloko moko te. Baza batu moko baza imwe. Ngapa esanga siko passe makasi hein. Po batu muso après le wa père ba komi ko finga, komi ko loba. Tango bilo po o ba banaki na père. Ya benga bilo ba papa. Po bozaki na papa. Mais ton papa qui faut le beau soutenir pelé qui beau soutenir moi n'a pas ça nini à comment mais bien sûr comme ko chola ko finga tout ça voilà la place la passe ma casse merci beaucoup papa OK maison awa tout ça chez maman Nicole Malonga yaka esa na poto ne yebite yaka tokisina metro château ngutia da kayau kayau awa ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyé bas. Ça, on a d'abord à chaque chose une métro. Ils sont mettant, ils sont numéro de banni. Tama. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur une place de côté. Azama Namboka, maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, na produit spécial, ma produit Oyo, et l'Ongolaka, ma tâche. Tozo lobela makambo, ma tampo, ma maman, ma bébé belé, ma maman, ma tamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, na pour na Rolongola, ma tampo, ma maman, banduki ya ma maman oyo baza na besoin osala taille mpona kokitisa mabunu bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene mama Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche oyo evimbisa awa nono yozomona te oyo loka moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ye na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste voilà Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga ya olobi ezali na video oyo oki bato nde batémoigne bana basi batémoigne olobani siko bon nga na habité bango nde mutu bazalaki wana edingo aza grand esprit reprendre edingo aza esprit mot donc voilà quoi donc ekozala pe possible po aza esprit donc moto na ngenge ndenge aza ake koma koko ti mpe tant tobengaka bakoko ye mpe ake koma koko lobinga na mpe tokokomaka bakoko edingo aza esprit bokoma koevoke edingo bokoma koevoke edingo yaka les 11 bokoma koevoke esprit edingo yaka les 11 les 12 les 13 oya bino nyonso ba Yves Pan donc mpe boya bo toya bomona ye moko likolo ya ringi edingo ye moko on a dit que les 11, les 12, les 13. Bon, on a yé moko likolo ya ring. Mais bo ganga ti bo le lati. To ganga te, to le lati. Bo se pela. To mo le dit en personne. Na bika les 11, les 12, les 13. Bon, on le dit likolo ya ring. Donc bo ganga ti do bo se pela kutu donc bo mo na make no ouais. On y catch. Catch donc tu redémarrer les 11, les 12, les 13, tu redémarrer en aller, tu panzer les biens partout dans tous les tendus RDC, catch bamoko. Et puis, bakache nga pena c'est pela rabine bakache. Bon nga ba démonstration.
mon gars, tu as son salaire, Michel Boye. Tu n'as même pas dit comédien. Bah, oui, que n'a pas comédien belé. Moi, comédien, moi, sexy biso. Moi, sexy biso. C'est quoi, quartier sur quoi yambi. Ausani. Ah, moi, bah, de toute façon, c'est dans les commentaires. Oh, yoka, oh, t'es non, bête, là, c'est moi, moutou. Oh, bête, moutou, on a quoi, non. On t'a l'homme sans azate. Voilà. C'est quoi, le problème, c'est que les gens qui ont été commis à matete. Et dingwe bato bakoma ko évoquer ndenge ko to sali banquette même ata temple dingwe ti lelo ezali va faux. Bon, à mon avis vraiment tout est là qu'à 40 jours pour les événements moneni. C'était plus vraiment bakatière tout partout baza. Au moins te bakatière ba banga banga pour que moi na des ana likola ring. Do eza matata. O ngata tampua ya o nganani o nini yaka okutana yango. Émission des na regretter pour ça on fa de ça on télé ma pena mon appela ngo babilo ko na pendo sala kana dingo na moment oyo bana poto bana Amérique bana ya Congo peuple partout donc talaka ndenge bazo c'est la vraiment 40 jours. Donc basoko ka sukula la te ba komika di dingwe ele kandeni. Donc, pour ça, tout comme maman, les 11, les 12, les 13, donc, on a dit, moi, Vandi, nae, bae, kobengae, pour ça, nae, et s'il a quitté, pour ça, nae, et s'il a quitté. Donc, pour ça, nae, non, mais s'il était. Dans les 11, les 12, les 13. Ça va, Inda, et Koinda, ma belle Mukoloana. Bakacher, tout n'a bien bino boya. Bino obole qui n'a pas média, bole qui ba wapi, bo gangi. N'a bien bino nions tout boya. Les 11, les 12, les 13. Tout est balandé le colaring. Bougangi, Bolobi. Dans un moment où il y a des soucis, il y a stress. Pour ceux qui t'ont profité, mais n'a répondu à quoi. Dans les 11, les 12, les 13, où il y a Monica Kake a signé des défis à Yatokouta. La Centre franco-congolaise. Ouais, dans l'Alliance franco-congolaise, dans l'EMBA, dans Bypass. Donc on a juste une sous-région, plutôt. La sous-région, et ça les gens alliance franco-congolaise, terrain basket ils en a 4. Binonio surtout, boyard sécurité vraiment, ils ont vraiment assuré vraiment ndenge ya kimia, sécurité vraiment zali. Donc je crois que même ministre de sport, son excellence Didier Boudimbo place à Zali, Basali a trop. Alors vraiment mon fils coup de chapeau. Mais ngali ce qu'on a eu que le mao. Il faut ne pas solo. Natala combat mon bon, même tout derrière kala. À passant, dans mon niveau ba quartier ba sangela kio ce qu'on a nazo mona degré jour niveau ba quartier nyos ba sangelo makasi. Ba kisi na ba nyos ba sangela parce que au tenir. Ba sangana ka au tenir vraiment. Ba sangana ka ebeli. Jour pour jour. Le besoin mercredi, jeudi, vendredi makambo bandi surtout banana bango surtout baya. Nous avons pour Alliance déjà et ça la plein makasi bon sécurité et aux alawana pour l'encadrement il y a batunions tout baya bien bazonga bien ba masanga côté kama à manger biloko kolia isa masanga oignon surtout au mutaza na pour ça et voilà quoi et ça m'a fait vraiment que la famille sportive pour la famille sportive. Et voilà quoi. Il y a famille pesali 40 jours, il y a famille pesali oh ezali na compte ya famille té. Ah oui, ezali na compte ya maramba sport na makandu ya club quoi. Il y a famille ezali kokuna. Il y a famille ezali ndi batatande bossa c'est famille ndenge ya famille que bango nyonso tunde bosala. Pour nga zananga mwana nga ko sa 40 jours té quoi. Bango ndi batatande bosala 40 jours. Biso bana kaka to participer, to lier, to sali et puis voilà. Les restes ndé. Donc oh il y a combat et ça vraiment que pour na ba oh tout balela ki na biso baya komona ndenge jango okende kaka ah evinga ocha na jango ekende ba timika okay donc ndenge to okina bango donc ndenge to okina bango donc ndenge to okina bango moni les 11 wana les 12 les 13 soko yete au raté Yaka Omona,
yaka oyoka mais tant bakomona make edingo likolo ya ring ebele batangsama ya misu ebele bakosepela ebele bakobeta maboko ebele bakoganga ebele leo nayebi te journango Makidiba oyo makambango esalela ndenge nini. En tout cas vraiment Makidiba yo wa mwana ya Edingwe Petit Dingwe mwana incarnation Edingwe mwana ya Fachi Béton mwana Fachi Béton pour batika na mboko ya Fachi Béton voilà mwana Edingwe oyo ayebi secret ya Edingwe nzungu ya Edingwe tikale pana ye par le biso ko moni papa o moninga donc cela veut dire ba kisi nyonso dingo ba maram nyonso dinga da osaya osalango mon ya osalango donc mukolango eza ya koyinda mais ce que les obangisa nga makasi za kani ezali ke o moni mukolo wana population ko ya belé mais jusqu'à présent prix à billet beau pesati bat baza posa ba okota mais prix à billet beau pesati tellement que population eleki ebelé donc comme ko kratoué bakuti bayaka kampolangoka da mutu ayaka ata 5000 francs 2000 francs bayaka kampolangoka donc voilà pour ezama ba combat VIP ba konti ba rosala ba notaire ba honorable donc ba toufma ba rosala eza événement moko nazo e bako ndenda ko borobati donc pour ça na matadi alikola ring déjà donc sikoyo donc na banda ko beta n'importe qui mais ngani siko ngali ngasiko ngali mona linga mutu to sta émission bon ambiance bon niveau comme ya ngali ngaka na ngata kache mwa bima pe na mona na ta na mwanda ba bima te to kutande likolo ya ring likolo ya ring ba batama bazo combattre donc yebi ko bazo combattre événement oyo parce que bazo banga ba peser te bazo combattre événement bazo mona que tout va changer tout va changer zongi tout va changer lamuki donc tout va changer ce que zongi kala troté tout va changer dans la production et makasi na ba niveau international quoi donc oui ngamona libanda tout va changer à club na ngai donc il faut na kola na tout va changer donc na vivre na tout va changer donc comprendre donc tout va changer faut donc yango ça quoi ni na habiter quoi donc il faut na kola na tout va changer et ça possible et ça facile ba Didier Dickens Cheruga baza ba Jean-Jacques Eloni ba venanga Daniel ba Daniel venanga Daniel Benz ba papa Vincent Kilwabanza ba mama Jenny Justicia na ba Paris ba Gelor Beke ba c'est le Mukuna donc ceux qui to sangani to match na Belgique donc ba sangani donc FC que donc na sana staff Morisa en France et vanda vraiment que surtout que tout va changer et que se produire na poto et que mais déjà na poto déjà ba là 40 jours pour champion ba mona ba katia ba obunda na poto que ba tout va changer à venir ezali quoi merci na bino ba partenaire tout va changer ba on va soutenir biso partout bozali na France na Belgique Allemagne Londres voilà États-Unis Canada partout dans le monde entier même on a Congo on a ba Katanga en Afrique du Sud. Oh, tout le monde soutenir Bisso, merci vraiment. La grâce Nabino, tu réussir pour ça la 40 jours, il y a champion et dingo moto nangenge. Beaucoup c'est là. Bon, ok. Qui est derrière Makidiba? Nani on t'a financé en Nzambe. Nzamba financé Nzela Batute? Ah. Nzela Batu. Pour nous causer Nzamba Makambo. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nzambe muto financé. Ah bino bokosa pepe bokosa pena pe batwa. Mandine. Bokosa nzambe makambo atata yo bo evoka Satan. Bokosa nzambe makambo. Ah. Musalo bili bo sala wana bo zaka diable bo invita pe diable personne. Mais si to sala bongo sala hasard te pa nzambe. Oui bien ngo. Nyoso to sala est-ce que sala hasard pa nzambe? Est-ce ngama na ko sala nzambe surprise? nga ko moto pamba bo nzambe mutakela ngai aibi destin na ngai nzamba kela yo aibi vie na ngai aibi même o na sala lobby le mo nyonso to sala ezala hasard te panzambe to sala pe nzambe surprise te pona ba makambo o do ezan nzambe ti asali biso aibi ke moto oyo
vie na eza boye ti ekoma na donc makambo oyo maintenant yoko zumba pe nsembo asila benzo l'éternel qui enrichit à Thomas le prophète tout ninga na za derrière moi n'est sûr que non nzambe mutali aza simanangai et voilà c'est quoi tenga funa betaka mbodi ya funa betaka mbodi beta funa pena beta mbodi na banki te Dieu pour la banque te ngai tango makambo ezali koleka na matanga mukolo kutu ya ve mortuaire tozalaka wana organisation fouti yokuto lelaka osepelaka te mais na banquette na salaki na ba Yves pa ba junior Diaso to sal banquette ba Sundiata to fandi boy to découvrir nini ke ba mbongo ebimaka ba mbongo pile moi 15 chaba moi bimaka brr et monanité bon si matin 15 chaba bimi brr et monanité est-ce que balongola kepe bolonga kata pe mbongo ya organisation ya 40 jours ou bien papa omoni na makambo nyonso ya bambongo longola na bambongo parce que soki nazali na kati ya bambongo nde omonanga na babimisanga na ba TikTok na ba YouTube bosco to tuna nani yo nozali mwana na ete makambo wana ozali kiti to longola makambo wana parce que eza déjà oyo elekaki mbongo omoni papa akiyime akiyite azali parce que artiste akufaka te vous comprendre ba œuvre na ye makambo na ye yango nde osala ke club ezali yango esala ke donc atiki nga déjà mbongo kombo na ye déjà eza mbongo voire même ba melaki yango zo banga non ba famille ba olia yo omoni mbongo ezaka mbongo osala nango baposa oyo ni esili reprendre mais nga naza edingwe pour toujours quoi donc edingwe pour toujours naza artiste donc naza ressources humaines quoi donc reçoit ngai peut produire ngai. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton, l'immeuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Naza artiste, on reprend. Déjà art nangai eza déjà que yango pesa na mbongo quoi na kola ndete bambongo o ba pesa non parce que naza edingwe ya lelo oyo edingwe atika na mokili ngai donc naza na avenir à part non catch na ba poto tout ça na ba manière rebelle to vivaka musala makambo ebele de à part non catch quoi na non na poto naza na ba okipa ino yangote ata ba melio mbongo okipa ino yangote bon au moins ils ont vanité, ils ont encore vanité quoi. Donc à Tabazui, Bassaline surtout, ils ont tout changé qu'à histoire. Mais surtout tel dans des 40 jours, il y a un monde ça que événement du siècle. Événement du siècle. Ça va 40 jours et dit moto nangengi. Tout va changer mon pays ça le samu.
Voilà. Tu reviens dire moi personne. Bon, mon a eu le colère. La bengi binonion surtout bana Congo, bana Kinshasa. Les 11, les 12, les 13. Mais les 11 nés, il y a un des premiers jours au bon monde de dingue le colère. Na dernier jour. Les 11 nés, le premier jour au bon monde de ah, t'es fait qu'il qui t'écoute. Yeyo. Tu comprends? Donc, yeyo. Lelo edi ngwa format kiyo a cotition na temple to mona ki ninga ta passation pouvoir a koti ba esprit ne katikati na yo est-ce que yo pende ozana après dingo za yo après yo sikoyo ozo préparer déjà que ce qui ozate yimta ko incarner yo wana nzambe kande mutayibi lobi surtout kala oyesali nzambe kande mutayibi lobi oko préparer mutu un sous destin eza yango wana te quoi donc voilà 40 jours donc kombo ya dingwe ekotikalaka na ba place ebele na ba football na ba basket donc na ba place ebele kombo ya dingwe comprendre que ça quand tu as un match non on a représenté un match mais baba nous tous au bota basu bota football basu bota basket donc on a que comme il dit que tu as une manière il faut contacter le monde na pas va catcher moi na yo moi c'est toi mobile moi na ngai ou bien moi c'est toi mobile non on a contact on était passé que ça dans le monde du morobo ils ont mystique quoi le monde mondial à part quoi tu vois donc la content en monter donc le monde mondial ma bé dans le monde du monde quoi des jours quota sacrifice quoi donc ya mais la makila comment ya boma batu te ko boma batu te ni ya sala batu mabe basala te bakatia basala tu mabete bakatia vraiment basala batu mabete boso za mabete bondi no boy mwana ça bino konde likolo ya ring donc ça veut ça mabe yango boy mwana sala la ring on va ne boy moi stress moi souci mais yo tala ba combat catch makidi ba obunda makidi ba binisi mutu akoisi mutu a gagner mutu tant ba côté 1 2 3 donc yo mo kutu ozangi na moi stress mais okopa tu mo gagi oh stress maman c'est tu donc on peut écouter le gangi sur ti donc on va compter ka 1 2 3 mo mo gangi et na stress me ke kombango et là on est gangi singai on est ba to ça une émission na ça nous diamo 3 émissions ce que nous na malamu pa na yo ezaki pe dingwa zaki mo soki bo ça l'émission mo lo tikali oka bimi pena qui au monde azongi ce que yo na mona c'est comme ça oui ramedingwe côté baxina na bitili yango na mo changement zali to ebiango bien ke dingwe azaka otika me yo ke obakisi yango na wa mikili donc makambo esu belé est-ce que avant 40e jour les 11 wana avant makamoni banda festival yebisa biso bobeta tour na nécropole tibo kende peut-être kusenga dingo pardon to peut-être bokene kusenga ba force mususu kotala quand même tongo na ye to ndengeni oui obligé parce que les on 4 clubs tout va changer il faut na ramener ba on tout to kende kuna na tombe kuna na place ba kunde papa na nécropole donc na kende na présenter club parce que atika ki club c'est là qui par terre bazala sauter mais quand même que ba catcher o bazala ki na kata club malgré tout bando bunde sauter mais loko là ba renfort na ba aide ya ba na poto tout ça ba ça dit que club était lema donc to rokende biso nyo na nécropole avant to banda ba combat kuna to rokena nécropole na présenter papa club na yo yango yo na yé ko présenter yo club na yo catch club tout va changer. Voilà, ce qui est aussi ici, ce qui est au Sopantamba, moi, tout ça, si c'est les retours, na somba la moko, d'autant que Zoya Boimba la moko, donc le moins là, ou avec la locomotive qui filme Zoya. Le mot tina Zoya, donc moi titre Zoya Tara Kuna, tant Zoya, et yo on a yo dans la locomotive qui filme. Mbalamon na quoi, dans les 11, les 12, les 13, au Zangi.
Matali yo. Raté Matali yo. Ta bokendela bokena na butu. Non, tu na butu te toki na journée. Na butu ta. Parce que eza nécropole eza na ba sécurité, il faut respecter ba norme na bango to ki na butu te pour na butu to ki sani. To ki na moyi soki singa ke bozala, so bozala na temps. Tozala papa. Transport to ki biso nyos tokuna. Bomoni ndenge na représenter champion club pour toza biso nyos à uniforme quoi. Na ba survêtement ya tout va changer. OK. Représenter club après kuna so ici. Tozongi siko toke banda siko ba combat kita. Donc là si au moins tous les catcheurs à tout va changer. Bando beta ba catcheur tout. Il y a qui ça oui. Donc tous les catcheurs à tout va changer. Et ça la Roli, et ça la au Chai, et ça la au DT Dingis, et ça la Nani, Acha. Donc ba catcheur à tout va changer. Bando beta ba catcheur tout. Il y a Kinshasa. Nabi ki na bakatanga pe kuna bando ni atakaka na bamujime bando ni atakaka na mujime bomona ande makambo makasi kuna tomona makambo po kuna pe makambo zalaka titalaka kwa kuna pe makambo zali des fois te kutalaka bana babango tu bana ba chef coutumier kuna makambo eza mistake kwa na mujima ai papa mais eza film kitoko kwa omona ya yo kuna ya film kitoko eza film ki na sepelaka nango vraiment que bana beji toi ça qui dit là bayambanga kitoko bayambanga kitoko na beji donc surtout na stade ya otobundaka wana donc vraiment bana beji toi ça qui dit là yowa mututi mukolo yango na ne quoi pas tant bokende pe osala quand même ko présenter et dingwe club mais à part club mais yo moko moko okende pe yo moko te na ndenge na yo to faut kende ka batu nyonso tinge na kinanga na ndenge na ngai voilà quoi mais na kinanga na ndenge na ngai mais wani ça beta moi tourna ndenge na yo okende ko présenter club papa tala club yango donc soki aza komona malamu soki aza komona te malamu biso nga na sali l'essentiel o esengeli ke na sangisi club na ke na présenter club et s'il y a simatoke sikoyo to bouger sikoyo alliance donc Banakin, Dabeng Simeon Suboya, Tolelaki ensemble, to Kabola pe Esengo ensemble. Boya, Nzotango Karayangoyo, Natiamo Siko, ke Ebunda pour sepela. Mais tant que vous avez dit que vous avez ring, vous avez lati, vous sepela, vous avez dit que vous avez yo makamusu na habité. O makamusu baka le coin de Jésus bana parabole. Donc na kozwa temple yo nakobuka ngo 3 jours bon na tongiango c'est comme si ozo makamanzambe trop mais moko yo uniko manzambe trop mais mo yo moko okine ko évoquer dingwe moko moi te quelque part moi désaccord ils en la kati wana bon je crois que edingo motunangenge asa icône ya mboka. Donc les 11, les 12, les 13, to ngai na yo na ye to célébrer. Tant que déjà plaque na ye ya na place des artistes. Ouais. Des ezali donc azamutumo il faut to célébrer tout le temps. Dans ndenge ya ba rituel te mais na ndenge ya ke chaque moment ba combat ya edingwe ezobunda maka omona ke ba kacher bazo ta par-ci par là événement mo peut-être que le coin des années à bientôt catch que tout va changer. Et dans l'espace Schengen, et dans la Belgique, et dans la France, et dans l'Allemagne, et dans Lyon. Donc, grâce à mon frère Jean-Jacques Eloni Mbo, donc à l'obisement qu'il faut tout va changer et dans l'espace Schengen. Donc, Jean-Jacques Eloni, donc Jean-Jacques Mbo, Eloni, merci vraiment, on a tout va changer. Quand la mingité, ozomona bango bazoya otinde déjà mbongo po babimisa ba passeport bango to babimisa ba passeport donc bana kin bana poto kala tote bozo sko ba combat vraiment kitoko ezoya kuna po bata bambujima pe baoya balola moi quelque bato katanga quelque bato nini pe bazala pe invité pour to sepelisa bana ya poto po balela ki champion edingwe makasi ce qu'il faut sko to longola bango mayami so ana pesa bango sko sourire des survivants à l'obara de Kamoko Tikala ba Congolais nyonso na mutu. Alors bango kala metikala.
Edingo de survivant le baraboya abiki entre Satan et Nzambe yé apone Satan. Et pour partager même le langage parce que vous allez quand c'est Edingo. Bon, vous avez une image yango. Ah papa. Ah mam na lo bata bat bagai babi o ko sabondeni. Vous avez une image yango. Edingo lo bango yé bani batu nyonso. Kasi image kasi bino bata media kasi ba image. Soko te ba image voilà quoi. Et dit moi ibin sambe. Tanga mo komo na ngana Dieu merci. Taka pesa kombo Dieu merci. Pourquoi donc Dieu merci? Et puis pourquoi pesa kombo na Dieu merci? Donc Dieu merci. Pourquoi? Il faut pesa kombo Satan, Lucifer. Pourquoi? Na pesa kombo Dieu merci. Lucifer pas azaki bo ange de lumière ah bon le col donc azali ange de lumière c'est vrai ange de lumière en mal ils ont une religion christianisme ya solo Adam azana combien de femmes moko comment il a Ève. Mais parce que Ève a sa deuxième femme, il y a Adam. Tout solom comme soupe tout comme la soupe. La soupe. Voilà il biso yango. Et parce que Ève. Bah comment la Bible passe nini? Neb souka que ba Ève a sa deuxième femme. Bah comment la Bible passe nini? Si aganga voici cette fois-ci. Tout développement après. Papa tala bandeko. Akwambalenga te. Na wambale opete mais na wambale te mais na lakso oyo yebite. Na chrétien. Et puis na terre mabanzame wana na kata Bible ezate ala Bible ezate quand siko na Bible na bino yo za na religion ni nasi ngana croyant croyant donc na croyant siko zela na saka mission mona Asha lobaki boza na temple o bino boso mbelaka na Edingo azaki na temple na ye kombongo nini so il faut pas la qui embellir quand même ba epsinga pena comme temple ngo aloba ke ye moko pasteur siko yo posa ka temple ngo ya église na mino so o ngana lobi te mais o condamner ngana o tchanga na kati ngo ni ye mta lobi tout va changer tout va changer ça dit club ya sport vous comprenez quoi o ya lobi donc voilà papa wa botinga oui papa mais nazala ki camarade na été voilà quoi nazala camarade na été azana batu oya bande ko se sentir que soit sana bango ba usala ba makamna na bango ba ko makamna na bango ezaka le quoi ça papa na ngai nazala tout le temps na makamna no azala ki na batu na ye bango azala ki na batu na ye na bandela bongo na yo nzela oya ndo tambo eza nzela unga ndo tambo la te ba passer to mo boti la bana bango ba église ya yo pende moko yango na tika na tout va changer réserve de l'Éternel. Papa, je suis comme ça. Il y a passé na biso limité vraiment. Mais que réserve de l'Éternel. Ibni nzamba linganga. Nzamba yoka nga kutu sanka jijinga nzamba pambola nga kutu sanka jijinga ido saka condamner ngai. Okopwa. Papa to kondana batu te moni nzambe mutabi nzamba zati. Moni nzambe apambola ka mutu kutu na se ya ikobo apamboli opozi mwana mwana reprendre omoni yeso ka nzambe apambola kutu mutu na se ya ikobo mais apamboli opozi mwana oluka to na bandenge nyonso to OK nzamba za malamu lola nzambe mutayebi ayebi na okota te ta muso mona chrétien muso asambela muso okota te ta muso die pasteur alobi bongoti nzambe ka nde mutayebi parce que après sport tous na ba vie mususu parce que ezate que parce nazokola pe et ça na tempé na tiki sport na comme ko encadrer batu donc après sport il y a d'autres vies au moins que champion akikope manena kimia l'aise venez nombreux du 11 au 13 avril na alliance franco-congolaise et kozala somme 40e jour depuis bakunda ki Edingwe vraiment Dieu makidiba mwana Edingwe incarnation Edingwe alobi boya ebele il y aura du boom du tonnerre beaucoup vivre Edingwe moto na ngenge en personne likolo ya ring voilà donc
Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Kolo apesa ki initiative, Tof Banana Goma. Ça fait déjà une année que Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants ndenge bozomona na bilili. Et bazo benga biso les sous baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndako ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est bisika bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et soki ngai un simple individu na suis capacité à kosunga bana combien plus fort l'état ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofele ya Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi à Batunyoso pour na bana au bazar na Goma, précisément pe au bazar na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pe sibino motepe. Ciao. Merci. Jésus est Inda mabepo vraiment edinga kozala en personne. En tout cas na otikayo. Mais lo moko lo baka l'air ozaki nana mikila poto lo baike non ndenge papa corner ko ya nazo senga vraiment ke papa ndenge ba na bobsek ne so leka na calme nyonso makile tangate pe esalami ndenge wana lelo yo 40e jour yo salama na tuna ki question est-ce que okene nécropole yo moko pe ke samlo bi okendaka déjà mais siko lokola edingwe azo bima na kati ya quartier na matete ba matete ba ko mal à l'aise quartier le pangu ya edingwe sika zalaka liboso yango sima na biso awa isateka yango mais makambo esa bazo loba keno baza mal à l'aise ba fanfare zo beta edingwe azo moloko mwana moi sabiki na kino azo bima veni bo pour kutete na edingwe est-ce que yo zali mwana na ye oya ko bonde papa bonde edingwe te atika ko bima pourquoi to ki ba 40e jour na epona bana kati ba fanda calme Dieu bon na habité na moi ba image no boteli ngai parce que ngamo pe na esimo ke na ba benga ki ngai na yebité ce que c'est vrai ou faux parce que ngamo partout na tambolaka même na poto kuna ndenge na zai ezate ko abimela kinga na tikala ko mona ngote que voilà 4 ou 5 personnes déjà après ngamo mo ani na tikala ko mona te ke sika mo ke abimeli ngai olala ki boye apparaître non parce que je sais que asa ko se reposer à paix ndenge nzambe ya linga ki apema o ezali soki ke batu basali ko mona peut-être pe mutu mo boye alati bandi ko kuluka ke abanda ko torturer batu ya quartier comprendre quoi pour toi na quartier na so toza vraiment oui na quartier na so za quartier ma ya moto taka quartier edingo même chez biso kuna place ba lobby que soi-disant bazo ka ke makambo izo ko ba fanfare kuna oui pour talaka asomba place depuis 1986 attaque on a 2022 tu vois quoi donc mrambe belé pe vanda ki wana donc entre guillemets je sais pas quoi reprendre donc et ko peut quoi arriver au place wana lupango wana makambo mouvement et vanda wana mrambe belé vraiment et les cas wana bon c'est quoi papa on veut bien que makambo belé les cas wana depuis 86 somba ka ngoti lelo papa je place en bongo use incarnation est-ce que yo bon de la terre au saba ngana moni yango te ngana biso nini même ngamona poto partout na tika est comme on sika o yebi melinga yi siko batu baza ko loba un peu ça ngo pe mutu mobu na quartier abika bo ça va tika fona torturer non bata quartier non donc akomi ko bimane di content des temples kanga milimo wana ti to kutana les 11 les 12 les 13 voilà yo moko tango mona edingo moto na ngengi kula ring ozana ndenge
mais voilà ngasi ko na hotel mana ofanda mona système pe edingo moto ke ba caméra il faut vendre sa caméra bien pour comme caméra comme quoi ngana ko yana mona pe edingo moto non pour mettre ça dans to moto to ya poto mona edingo na osenga pe ba to boya bo moto mona edingo tu peux faire rebita tokoti na temps mosusu tokoti maman na temps mosusu donc monsieur Siliana moja oh ils ont évocation pardon évite quand on dans celui qui cherche des poux na na sengo parce que nazo célébrer papa na ngai jour wana donc mukolo neza mukolo o nga na kolela te omoni bato balingenga na sala na mawa na sala na ba souci na sala affecté na makamoko boye pour na perdre na mukumba na tika na bana na za na vie na tika na club donc ebele balingaki na sala affecté pour na perdre au tiki pe banka mususu voilà quoi les hommes jour wana za jour que non que nazo célébrer edingo moto na ngenge etikali ba date wana que to na ko bunda ba combat pour na ye donc partout dans le monde entier et monsieur Sili pour déjà na mo sentir vertige na on a vertige pendant qui vertige c'est comme si ba tena ezaka pena na moi nini mo boya pourtant on ça na oki le mo vertige mo boye mika kuta mona ko chamisu boye cameraman nanga appelle pas bateau bana ya numéro bato ko contacter bana ya matiti bana ya bana mo amba bana ya kisasa partout et surtout pe bana matiti na osenga kimia ezala tokoyamba bapa ya ebele bakouta libanda biso bana matete ndenge tolakisaki bango jour ya enterrement kimia ezalaki bitumbe bundama kite tokundaki champion na kimia bolakisa pe bapaya o baza koya ke boko protéger bango tokozala bomoko pona kosepela ensemble na bapaya o bakoya eloko na rôle bakaya mwana batapoto partout bosali bambo théâtre voilà quoi oya zana besoin ya recontacter biso à contacter toujours Yves Ipan voilà Yves Ipan a opé sa makamunion surtout quoi voilà pour ta opé sa numéro par jour au moins 50 appels 100 appels au moins on opé ça bien voilà quoi vaut mieux contacter Yves Ipan wana bureau boya kaka to sangana yango wana du 11 au 13 avril 2025 il y aura du bongo du tonnerre na alliance franco-congolaise juste na sous-région wana so komika wana otuni alliance franco-congolaise izaka ka 0 mètre place wana bisuns tuza wana to ya wana pona na 40e jour ya depuis bakunda ke dingwe pona ko talaba catch tout va changer moi ne dingwe alobike boya boko vivre et dingwe en personne voilà. Merci aux Azaki na prise de vie, Azaki bongo mika na laboratoire muluba solo so baye bakena beaucoup de bon seka na matamba na mujibu jibu. Za bongo mika. Voilà, eyowa. Eyowa. Kasi jour ha batutu bazong se eyowa. Na bayoka makidiba. Eyowa. Donc makidiba eyowa. Mukwana okata soso tanjolo. Donc so coup de tête moro ya makidiba na si yo moro zong si déjà eyowa. Voilà, merci. Junior Dias aussi, quand Bambo Tebele, directeur Yves Pan, Bambo Tebele, Charlie Poutou Esika, Motema, ya Esther Mayange Fanda, Bambo Tebele, à Betty Sakasaka depuis France. De gros bisous à toi, Charlie Poutou, Kande Toyo Kanaki. Merci beaucoup à la Donglish depuis Irlande. Je dis encore un grand merci à Louis Zomba, les grands mannequins. Et si vous avez un Sylvie Biadi à moi, aux États-Unis, à la Kamuninga na Ote. Merci. Et si vous allez, et j'ai dit un grand bisou à toi. Moi, si vous avez merci beaucoup à Nicole. Nzambe apambolayo na monaki eloko wana. Merci. Bye. Na monité. Yo monité. Ah, yo ndo monité. Na monité. Alors voilà, d'ici là portez-vous bien. Du 11 au 13 tozala wana biso nyonso. Merci.